lai nanzoto na mote mamimba mutumimeka katina masatu biso basto ye milaye to binelaye hey Sambe apominga nasali lai nanzoto na mote mamimba mutumimeka katina masatu biso basto ye milaye Matoma lai lai tuende yaya Papa, ya zeze, Moïse papa, ya zeze. Wow, hey. Oh, c'est n'est pas tout. Vous t'aimez la bouille. Oh, comment t'as tradition? Oh, ti, vous t'aimez la bouille. Oui. Oh, comment tu l'as même dit qu'on a passé? Non, ça. Oh, mon cousin, maman, ça la petite. Eh, moi, la maman, hey. Bonjour, d'accord. Bouini. Hein? Ah! Não só pessoa vanda. Não, não, como é tá com Não, ele copo mo não vai to beta no copo mo. Não, vem lá ao lucarim. Vem lá ao tamatadi, ele finda. Vai lá mais fifi. Agora Aluka lupanga somba. tu vois, oh, ngana ça il prend ça tête. Mais tu t'en coopérer plein et ça on chantier, tu connais on pas. Calme-nous. Vous savez la tête d'ingara n'ibité. On kusa sala elela. Eh, quand tu m'en dois avoir bola pamba. Yesu t'a libéré ou tu mukini, ou tu bara bon yo. Eh. T'as compris l'accent de mon sang, tu t'as un homme de mon sang, tu me donnes. Non, n'ibité. Vous savez la tête. Même puis va comment timbo moi parce que au Canada au met la bablo wana met la kawana. Vous savez d'ingara pour nini. Vous savez la tête. Yeta nom kusa. Ya mama no losu. Azatika mwana, azatamla ndengwana. Mayele zake. Oye zakalisoti. Oye zatamla na kalisoti. Le sujet important. Le pango, allez mutatinga, akamati confiance no pabari yanzi, kengela hanga le pango. Allez nakamata le pango mutu, nakena na te. Est-ce que vous musani yanzi zani? Lianti musani yanani. Luwa musana yi. Lianza kota na kupanga lukia enterre na ya koti na nzota mu. Bon vanda lukia enterre tozo vanda. Lono zonuna, sur ça le monsieur en ne va. Non, si c'est bizarre aux années. Et comment? Viva, Kena, Zonga Bakatana. Longa. Ana, le roi message, aux hommes, on a le roi. Longa. Longa no simanzi. Uzama yela ti. Wana zo looking ngana kenda kasho bien na salani. So wakangi ngana sana mutola na ngana makana. Mami, oi. Longa, Kena. Oza kena wa bitana nsina. Oza kena wa. Anzila mutagogo mona memi pinga mwa mimu. Akamati kasho ndi onaza mama nzama. Eza ndinga mabi. Mais ko saksanga. Comment ngasa na yela abnomba. Ngako mama boniko. Ba ndana poka dia stop poti déjà dans to kubi la kaka. Ngasa na yela. Bana yo elote. Nakaba ni kwani. Nelo ni yo tina nakaba. Ba ko fota ngati na peksa oba nani kamandala na yela ngo mabe. Tolo mama maloli ka ato suka mama maloli. Siri. Epa na bila kama mokuse akate. Peksa ka ende la mama.
yango leki mpe esila bino boyebanaka te nani yaya nani leki mpo oyo alobi ta mort eyali te ofo okata moninga maloba bokoma okoya bamasheti ata batakulu nango boye pe te ndeko na yo akoloba likambo ya leki na yo ya mwasi ngai na kosola na ye yo mpe solola na ye eza malamu mpo na bie ya bana wana bie na yo bie mpe ya biso nyonso ata ye ndenge akoloba bo ekozalaka malamu moto na moto fazala moto na yo oyo akosunga ye mwasi nyonso aza zwa mobali na ye mabe ya lwa merci tata na yanga na docteur Hervé Ndamba awa kaka oyo bisenga senga mwa mbala bato akoki te eloko ta nini iko ngai nde napesi eya mabe okomotwalisa akibakilo kosto na bi kosolaka malembe te kosolaka malembe te likambo nyonso yakeba ya koswana tokosukanga na yo bela mokolo ezali na oyeba yo jino totala nga na ndako nakoyeba oba nakopesa yo nayeba pa jino so ozalaka nani zela merci papa Matoma lailai, tuende yaya. C'est comme si le Saint-Esprit effectivement est le bacate. Donc, au biso doit vivre dans la famille na biso. C'est à dire loi moko déjà établie dans les côtés de papa na biso. Donc, pour la bango, ça va loi. Alors, solution dans nos amis. C'est la parole de Dieu qui sort. Prophète en ça et l'autre. Voilà, ils sont pas blancs. Ça n'est pas tout à fait.
ba loi wana lelo na tonga sio na mona na za na za cha malgré toutes ces lois là où ils ont établi avec le sang de Jésus ils sont ya pembe ya mwasi na ya mobali na detaba ya pembe ya mwasi na mobali bandi koya donc ekotungisa nga nde na otambola nzela na komi awa na station oyo awa ya bongolo na bwaki miso na nga mokoto na moni église memos abi nakota na mne mpe nakoti babi paster aza na kati none nasonga na problème nini naza nango paster naza na mbongo na nga nde omoni nga naluki mbongo na nga na pasi nasali ba commerce modèle na modèle kokwea ti na ndenge na ye komata nayebi ke nazwa mbongo na motoki na nga na kosunga mpe famille naza na mama papa kufa natikala na mama na baleki na ngai nasombela mpe mama lupango avanda anga mpe na kovanda na mwasi na ngai eku mama abengisi ndeko na ye na mboka noko aye na mwasi na ye na bana na ye baye noko mpe lisusu oyo akoimpose ngaki efo nasombele lupango na ndimi na kosomba chaque jour natindaka bambongo baderangeanga kaka mbongo 500 bimisa 300 bimisa namoni ke trop c'est trop leki mokolo kaka moko na siliki na obike naza na mbongo akopesa te nokwa ya tomboki asiliki alobi ke mbongo nga nazalaka nango eza ya ngai te eza mbongo ya famille bapesa ngai yango mpo nasalisa ya famille donc nasutuki nga babini mutu nini apesa ngai mbongo nga naluka mbongo na ndenge na nga mo eleke nga nakina solo na mama no mama tala makambo ndeko na lobi no kwa lobi ke mbongo azaka nango eza yanga te eza ya famille lokola na komi kosaka na boye bakobotola ngai yango donc badeside mpe na ye na mama balobi ke zelo kotika na maboko pamba mbongo wana tokobotola yango bandako nyonso oza kobetela tole kobunga ekosila mituka ekobunga ekosila okotika na eloko to kotika maboko pamba tokopesa na maboko ya mutu mosusu ngabi noko eza su normal te lobo ekomi likambo ya kindoki bakobotola ngai na kindoki koma mbongo ya ngai moko bango ekomi ke bapesa ngai fo babotola ngai donc nayebi te siko nde naza nakoluka esika nini na kose protéger yango nakende balakisi nga papa moko balobi ke yakangaka bato akobatela yo akopia soki singa obanda kolata ekobatela yo na biloko na yo na mbongo na yo famille ata baluki oyo bakozwa yo te nde nayebi so biloko oyo papa wana asenga yango mais ntango nakoya na mona église nzoto yobi kaka kende nakota kaka nakutana na explique problème nakoluka solution parce nde naza na yoki nyonso oyo toyebisa ngai vraiment naye comprendre ke mokili eza tellement na makambo ebele ekokende kokima ndenge omoni ozwi décision ke ebanga ezali solution te soki ozoluka solution ezala na motu moko apesaka solution eza yesu genre baproblème okomi nango eza moto ya liboso te yo okutana nango eza na bato ebele baza na bafamille na bango oyo baza na bakodia baza na babiloko ya ndenge na ndenge me bango mo bapondaka mutu soki mpe yo oyebi te parfois oza ignorant nango bapondaka mutu yo mpo oyeba te baosimbisa mpe loo te ebango moko bayebi ndenge basalela yango bamosusu baosimbisa bango biloko bamosusu bakenda kosukuliseka maboko bamosusu babengaka ye na famille kaka isifi kaka lia biloko wana balambaki ezalaki mwa initiation kokote déjà na kati ya likambo wana biloko na bango ya mboka ebanda kotosa moto wana enfin kememela ye pas importe ndenge banda ekotoka ndenge olobi mais nayebisi yo oyo bayebisi yo ekozala epa na bango mwa réalité tout justement parce que mama na confirme nga lobi ke eza kodia oyo tosobi wana soki kodia na bafamille soki ya ye pa lobi na nga lobi ke eza mbongo ya kodia bapesa nga mais nga nde naza parce na nasimbakisi te nayebi te soki bapesela ngai kodia ngo na ndenge nini nayebi eloko te nde naza nayebi te bato ebele merci bato ebele na vie ndenge omoi nde baotambola ndenge aza na mbongo asambelaka mpenza ye makasi te akotani mpenza kanganga te baactivité na ye ekendaka omona genre bato wana oremarke basine ya liboso ezalaka bato baya kotondelake na famille okoki koimagine te tous les problèmes yo ozala lokola moko ya bato fo bapesaka solution na famille oremarke bacoin ya bato ebele ya ndenge wana nyonso mpe bango bakosala lokola activité osimba te kaka yo osimba ata soki opesi na ntongo baoya su na midi opesi sikoyo wana ekozala mpe moko ya basine toni toloba teke nyonso yango wana moko ya basine ezolakisa ke mbongo wana ebimi kote na bango yango wana bango baomelo bacharge wana mena naloba no solution eza moko solution eza yesu masiya okima epai ya nganga nganga koexpose oyo davantage nganga moko to abatela toza na expérience ya bato ebele toyambi dia na kati ya makambo oyo oyo mpe toyoki masolo akimaki epai nganga makufi na ye akimaki epai nganga mbongo mpe esili akimaki epai nganga esimbi nango te
kutu banganga kutu pe ya mayele batina wabi kene luka mo église moko oyo bazosambela bien kuna baoprotéger kuna baosala mais na koloba lelo mo eza important pe très important na vie bible lobi sali eza kaka na nzela ya motu moko eza yesu masiya so oye pa na yesu tant tozoloba sali eza koenglobe makambo ebele délivrance eza na kati protection eza na kati makambo nyonso eza na kati donc oyo aye pa yesu akozala protéger et puis biloko na ye nyonso oyo azalaki nango ata kutu biloko wana bapesi yo to mbongo wana euti epa na bango mais bible elobi eloko moko tout est sanctifié par la parole et par la prière na bandako na mbongo na vi na yo soki mpe mwasi na yo na ndako na yo mobimba lokola koyepa na yesu masiya lokola yo obongola motema nyonso wana ekozala sanctifié na makila na ye lokola ekozala sanctifié motu moko akozala na makoki lisusu ya kotya maboko likolo nango te peu importe onoko akoloba pourquoi parce que yesu masiya aza pouvoir oyo eza likolo ya bapouvoir nyonso aza puissance oyo eza likolo ya puissance nyonso moto oyo abombami epa na yesu aza na sécurité totale aovivre lisusu na insécurité te oyo bandi kosala siko bandi kotambola ozo se sentir okomi na insécurité ngai na rassurer yo ke biloko na yo mbongo na yo mpe nyonso oza nango eobatelama bien parce que kote oyo okimeli to epai ya moto oyo oye aza oyo apesaka solution donc so oza prêt recevoir Christ comme étant Seigneur paix sauveur na yo nyonso ya yo sikoyo oza na besoin mona mystique te to parolo mafuta te to peso mai te mais le fait de recevoir Christ comme étant Seigneur paix sauveur personnel na yo yesu oya kovanda na bomoi na yo sikoyo kaka nde tozoloba boye sur le plan spirituel transfert moko ekosala ezolongolo na royaume ya ténèbre oyo ozalaki ignorant ozalaki païen eyokeli na royaume ya lumière kuna nde kozala protégé kuna nde obatelema ata kutu na nzoto boye ozala obana omwa niti ozotambola oza na mabele yango bible elobi nous sommes dans le monde mais nous sommes pas de ce monde donc ata nde tozotambola awa cité na biso eza royaume des cieux le wana na ngai na présente au Christ lokola Seigneur mpe sauveur personnel so recevoir ye aoprotégé yo mpe aobatela biloko na ndimi nyonso oza oloba biloko olobi wana basini wana eza do na famille na nga ka nga moko moto naza na bongo eloko ngai afandiseli yo boye lolita jour wana yo ozalaki te simeon aye awa ayokita biso mpe kaka nde tovandi boye tovandai na mama nde bandi koexplike biso vi oyo ozomema ndeko na nga eza bien te na ndenge mabe te nde na oloba na yo donc yo nde ozana so ozwi kaka mobali fale kaka obota na ye ngati ndenge omonanga bende na suki na bana nanga mibale nsi ne nayebi te so nakozwele soleki lelo balindala na nati ndenge omoni ye wana d'ailleurs aza kutu moto nga akobeta histoire ne pa na ye te mpo oyebi na bandana na ye boye te tina nde naboti na ye bana boye naye komona kaka moto anga komi nde ya bakwiti naomonaki avenir eza yango su te omoi nakangami nanga kaka kombo kaka ya tata ya bana so epali lelo nzambe asungi nga na tracer chemin na ngai donnema anayebisaka o mama msi mwanza oboyi yango kaka te mibali yango mpo esika yokendaka kobotela toyebi te ata kaka kutu ndeko no nde navandaka na yo oyebisanga ata te kente zulu ta ndenge eza boye place nakendaka osutuka kaka boye zemi osutuka kaka boye zemi ndeko nanga tomema na ti wana sikoyo simeon ayebisi biso ke amonaki yo na motu mo soki bos mo boye soki bos soki nikoye nayebi mpe ata ye te toyebi te so eza makambo solo mais soki eza ya solo ndeko na nga en tout cas pardon kangama mpo nsima azotémoigne ke ayebi kangama na ye pardon mosusu akozwa mpe vi ya bana na o wana charge komona yango ka esengo te nde papa tuta atolo nakokipe bana lelo oso papa aza te mpasi yana nyonso ezongeli nango ka yo ezala mpe ya yo moko te neti babiso mitema kaka ya mawa oluka kaka nini osalisa bana bandeko no mwana ndeko no aza wana ocomprendre donc so mobali nana aza bien vanda na ye pardon vraiment na obondela ye na ndenge mabe te parce que oyo nyonso balakisa motu boye ye te kende ata okende kaka mobali na ngai na brasa tomonaka ata ye donc toyebi kuta te tomonaka oyeli biso zemi ocomprendre ndeko na donc na ndenge mabe te mais kana okoraisonner. Merci beaucoup pour la pensée. Bien sûr yes mabe mambasola mona yanga na mobali wana boss niko natelele nano yo aza ba maison sur ba sans filtre ba victoire sur aza ba maison to sol na ebisenga parce que yo po sola ne ko za bana na ebiseki ke na ba mibale abaki on prend en charge na bana na mibale aya kuta na papa basola ngana mwana ngai mukulu se pesa tete omoni makambo yango kana lo onde kana yebaki ye ya mobile mukulu azala su te na mboko yo
oyebi kutu pozwa mobali mpe apovane bien fo azala ta aleki lo na mwa baage mibala bongo nde basimba basi bien donc ndenge oza na yo obongisaka caractère na yo so ovandi na mobali moto abe kozwa na charge eyaya eza pete lokola oyoki kaka te alobi akoya mpo baparent ali okende ngulungulu mama komeka na kutu te so omoni ekomi makambo so endeni yaka mpa na ngai mama obotana kutu surtout kutu kobotana kutu ngai alingi yango ata moke te na matoi na ngai komeka kutu kozwela ezemi te kandi olobika eza tata mokolo bongo yo ozala nde na ye mpo azusu avia bana tala oyo mwana oyo ya moke oyo kala mingi te classe siko otangisa ndeni bavia yango okendaka mpo oyaka nelo te so ye papa apesi te ovivre te kolobanga komamba mokolo na te mibaya mikolo nde bango na bango osala neti vrai chéri loko ayobe kaka boye ndenge osalango kaka boye yango oyo nde ye akufi na ye abimisi nyonso sikoyo elo nini yango explike ngai kuna o tata mokolo ya nini yango tanga mokolo na obanda vie na osepelisa bino banifa bakosta moko banga na ozwa vie libanda bino nyonso bobetelanga na boko mama indala lekesila mbango yaya mpona omoni ezala mpe pasi obandela suvi batuna kokombono nani oza na bana combien outi na famille nini ezalaka pasi aya okuta oza na bana mibale eza facile te mpo mobali azwa o lisusu yango omoni kaka na kangama na ngai na lindala so ezalaka nango bongo te ndesi na change akala me mokoka avie libalabala ngai na kozwa ezala te ko mpona proviseur ya loso na soki kuisa yela bino ngai ezala nde mpa mpona vie wana tosolola mpona makambo oyo koyebi biso na famille na sololi na bato ebele epuis conseil ya suka bayekoyebisanga nakutana na basali ya nzambe nakutana na basali ya nzambe na sololi na bato ebele donc epenga vertige na kotambola na koexplike alors na koexplike bamina bakulutu mosusu nakutani na bango tinaka kokutana mpe na basali ya nzambe bapenga baconseil ebele alors kosola mpe na mosali ya nzambe bakonfirme nga eza nga moko kaka te eza babiloko elekaka okomiyeba to koyeba te eza makambo molili fami esala baseremoni moko boye babeza baloi oyo ezalaka epa na biso bakongo basala yango soki mpe soki toraisonne bien tosali constant na famille na nga tocomprendre ke eza mpe meme baloi oyo eza na famille na biso basalaka nini bakanga bachance ya bato nyonso ya famille bakozwa eloko te bapesi chance wana mpe ya motu moko wana eza seremoni ya molili ndenge baloi basala yango ke motu moko ta kozala na mbongo apart motu wana bapesi mbongo donc motu wana otika lokola comme serviteur na bango donc banda koservir bango na nyonso donc komi lokwa servitude donc mbongo wana bapesi yo mpo banda kosalela bango eza ya yo moko te oza na droit te ya koboya likambo bango balobi yo omona kaka kozwi na motoki na yo donc esalama mingi mpa na biso bakongo eza baloi batya ke bapesa babenga yango soki kodia alors nga na vie na nga nayebi eloko te nakota ndako ya nganga te bavandisanga mpe esika moko te basalelanga baseremoni alors nakoyoka serviteur de Dieu alobi lokola eza makambo esalama eza baloi mokonzi ya baloi aza oyo akoyisaka baloi wana nga aza eloko nakobanga te nga nayebi naluka mbongo na motoki na nga so bango basalaki baseremoni na bango mpo bakanga bachance ya famille mobimba baza na mbongo te ka nga naza na mbongo mpo nasalela bango alors balakisi nga mokonzi ya bakonzi eza Jésus Christ de Nazareth. Amen. Alors ye wana onga mosali ya nzambe ayambisi nga lelo donc nga na yo tokota mabondeli na obenga baleki na nga na kofandisa bango tokota mabondeli mais na suki wana te fona kende koconfirme bango ke oyo nga na yambi aza grand ke oyo bango baza na ye oyo basalela baseremoni ya molili mpo bakanga bachance ya bato bapesa yango epai ya motu moko ngai yesu nga naki kokutana na ye lelo naokende koyebisa bango basalaki erreur soki eza baloi batya na famille bapesaka motu moko kodi azala na mbongo basalaki erreur bapesa yango epai na nga basalaki erreur alors eza lokola ke nga
soki babotolaki oyo nzambe atiaka mpona nga na mokili babotoli na bandeko nango nzambe atiaka bango mpona mokili mpo bapesa epa na nga moko nga sikoyo na kobotola nde bango naza korekipere to basalaki eza ya kisi te nga nayebi kisi te malgré ke na banda mpe kosambela te nayebaki nao nzambe te nayebi yesu te alors lelo lokola nayebi yesu bakomona nga na kovivre normal nakozala na mbongo Sonia akozala na mbongo tendresse akozala na mbongo yango tendresse azalaka ne kaka bitambula tambula te ye na baide ezalaka nango baide moko ndi ya bato ya maboma Soni pesa ye mbongo asala nini bo akweyaka na ye kaka eloko moko te mais eza kosuka motu nyonso na famille akokoma na mbongo mpona yesu masi yo nga na yambi biso nyonso tokolanda ye tombongo na okende kovandisa bango na kovandisa mama na kovandisa noko na oyebisa bango bosalaki erreur malgré la loi o botia na famille ya kokanga bachance ya bato nyonso bopesa ngo mpa moto moko ngai na kobimisa bato nyonso na loi wana ya yesu masi yo nga na yambi nokovanda donc naye kutu te toloba na soki ya kotelema te nini me naye nayebisa bino mpe natia bino na place na bino noko naza mutu mosusu na kolobela te naza koloba nde na yo problème ya te nakangi kolia na yo te noko soki oza kosala bavantire nyonso boyaki oyo eyaki bopreparaki na ndeko no bosala me naye nayebisa bino bosalaki mibeko na famille na bino ke bobanda kopesa moko na kati ya famille bomengo oyo bobengaki yango na kombo ya kodia eza balwa esi bosalaki na famille soki mutu wana aza na mbongo mutu mosusu akozala na mbongo te bato wana nyonso bakozala na nsima ne banda kokende kolelela ye abanda kosala oyo bango balingi lokola esclave yango bosalaki mpo na nga okoloba so na silisi merci yoka te tokoswana te na koloba ntango bosalaka mibeko wana nga nazalaka te nabotamaka mpe te ntango mosusu me nzambe na likolo asalaka mokili na ye na biso bato ayebaka un jour nga na kobotama na famille oyo merci un jour na kozala na mbongo soki kozala mbongo ya molili nde bopreparaki yango na molili kopesanga na molili nzambe ayebaki lokola bobengaki yango na kombo ya kodia me na ye nayebisa bino ke bosalaki erreur kodia na bino opesaki yango epai ya moto bokokaki kopesa te donc omeli biso merci ndenge olobi nameli bino nde balobaki bopesaki mbongo na monoko ya nkoi ngai oyo bopesaki kodia na molili nayebaki te eza balwa na bino bosala nga nazala te me oyo nakutani na ye lelo aza mokonzi oyo akweyisaka mibeko noko oyo nakutani na ye oyo akweyisaka mibeko nalingi nalobaka noko eske koyokanga nayoka yokwani eza lwa na biso eza mibeko na biso ya mboka tala mwa Mama, merci. Mama. Wana ozolo kokosi te kokosi soki otie tembe sala oyo kosala bongo tomata ana bani ana droit koloba na noko na ete noko afandi ya tele ndo ya papa zayo na lina loba bino oyo bopesaki kodia oza poussière na boiki oyo bopesala pantalon madusu merci naboyi te okoloba na yo nakomi mutu nzambe mutu alingaki ezala boye bosalelaka boye mpo lwa wana nalobi nzambe ayebiki nzakulu samba nkulu aku kusamba nkulu kweno ko makitaminina mbambu wana izali mayeli utaka na bakoko utaka pa ya nzambe ewawu yoza kuluba bongo eme yo moku mwanya te
omoni bino mibale oyo aza mama botanga yo oza noko oza mpe lokola mama botanga papa aza wa te naye nayebisa bino mwana nkoyi aza nkoyi oyo bopesaki nkodia aza léopard naza nkoyi nakotikala nkoyi bokotikala kokweyisa ngate me mibeko oyo bino botyaki na famille ekokweya na nzela na nga ngai nde mutu na kokweyisa mibeko wana na oyo nakutani na ye mokonzi ya mibeko babengi ye jésus christ de nazareth akokweyisa mibeko mpe nasire bino lelo boyeba oyo bopesaki na molili bokozwa yango na molili spirituellement bokozwa yango ngai nakozala na mbongo dodi akozala na mbongo soni akozala na mbongo fami mobimba tokozala na mbongo mibeko oyo botyaki ekweya oyo nalobi yango yango nayaki lelo nabakisi bino te makambo nyonso eza kouta pa ya mwasi na ye mikosi ndenge ozali bozwa badesizio nyonso bokozwa na molili esika bokotanga kombo na nga na maledi na se ya mokili oyo tata na mama bazali basambe ya se nzambe na saint pierre loba mpe kuzala kuzala nzambe na teresia loba mpe kuzala kasi bakulu na bango te uza na soni te non maman noko kondi on est ils ont moi si les loi na biso loi na biso ba kongo zende nyo leta la ki fese akomi ko benga biso nganondo ba yeye te sikoyo bende ndo akupimisira ba michi kule mutazana Nanzoto na motema mobimba motumimeka katina masantu biso bato yemelaye